akufi ngai kutu mutu moko samedi abengi ngazolo banga on ki frère José akufi menga ngai samedi to ko solola na ye azali bien apesi nga rendez-vous to kutana na ye mais na yebite soki yoka ki rime wana lokola yo pe na yoka ki yango mais salingelo te ezungate naza pe na problème na bato batiango na internet te etalinga itenga na problème na nzambe oya la musinga na tongo nde toza boye bato bakolo bana bango menzambe soka lobi le roté esala te mabe to malamu ezalaka moment mutu faiblesse ezalaka na mutu ngana koyebisa bandeko ba otala ngai nzambe aponaki biso banzambe te me basali bato sima akamati atie biso nguya na kati na biso tokomi bato na nzambe to bandisi boso kozala bato siko tokomi bato na nzambe abeli nzambe atondisa nde molimo kati na biso poto salela ye me ba moment moko faiblesse yaka au mona mutu a perdre ba pédale a pengui ça veut dire azui faiblesse et na kozwa faiblesse mutu akosa lisumu ozo mona ya ona websa bandeko ba otala ngai mutu nyonso na kata mokili oyo azala ba moment oyo ya ba faiblesse na ye to sepela na ba faiblesse baninga te c'est mieux to kumisa kanzambe pe to bondela rapona bango parce que lelo yo zo seka moninga mais yo zandeke lo bipe libanga to yibite kozwa nani tango ndeko misusu azo saela nzambe omoni azui faiblesse akoi e bando betela ngo masolo okomisi yango oxygène na yo ya kosala maseki to ya kosepela non la Bible dit celui qui se croit être debout qu'il fasse attention de tomber biso nyonso tozala nzoto ye msu bakangi kuna po makambo ne monani ya yo mona na kanano te po mkola yo mona no lobani bobota mana faire tona fali famille moko to kabwana yete ponga na sala la musique ya nzambe to ya sala ya populaire non d'abord tozana ba frère toza bana Congo to bana nzambe a deuxièmement toza ba artiste na bango to sala ka art na auto biso ki art na biso kaboni juste na forme thématique mais to ça bandeko Arnold Nfuma Congo Direct TV officiel Arnold Nfuma Congo Direct TV officiel Arnold Nfuma 500 mégapixels Congo Direct TV officiel masolo ya mboka masolo ya politique avec l'artiste Fila Basele. Check. Balandi batali magazine mutuna na bino mpe biyano na bango ebongisami pe epesameli wa bino leki wa bino mwana wa bino Dete Landré Kingelezi mwana ya mama Agnese Tulenge nazali ngai moko te nazali l'équipe technique ezali kosalisa ngai na sima ya kamera nazali na mwana mboka ingénieur Graciano Masamba Google soda ya makase na réalisation nazali na mwana mboka ingénieur Roli Tulenge VMix coordination ya boss Arnaud de Louvuma mituna na bino mpe biyano na bango oyo bolingaka oyo bozelaka ya solo topesi baibanso balandaka biso ne mikeli me poto topesi papa Davin na Italie na molongani na ye na bana na bango tobosente kopesa papa Dominique Manku na mama Judith Kenkela na Paris tobosente pe kopesa papa Dodo Wangata na États-Unis d'Amérique topesi pe Christian Lutonadio na États-Unis d'Amérique topesi pe Patrick Kiame na États-Unis d'Amérique ya solo to yambi artiste ya munene vedi place venanga la Josimbala azali na Allemagne soka yoki frère José Nzita zo yemba surtout nzembo oya kabela nzambe na yo en tout cas nzembo wana vraiment et c'est pelisa venanga la Josimbala na Allemagne lelo to yambi boko mona ye na magazine na biso ingénieur Graciano Masamba zala kiwana ingénieur Roli Tulenge ve mixer mema biso toleka Restaurant Galaxy Mambo aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo situé au numéro 137 rue André Carman 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. ya solo tozongi awa ndenge ka tolobe na bino artiste na biso ya munene frère José Nzita ya solo. Bonjour frère José Nzita. Bonjour na ba internet nyonso pe bonjour na yo ya solo vraiment bandeko ebele balingi bayeba ete frère José Nzita abandaka lolenge nini ya musique. Musique bezalaka d'abord nzambe ata bo batanga kango na kelasi ezalaka nzambe muta sélectionnaka bato kopesa yo mbela ya kosala musique surtout musique na biso ya nzambe ezalaka penza te kaka boyo bandi kosala
mais ngai nzambe asungaki ngai nakoli na famille chrétienne o papa na ngai azalaki komesanisa nga makambo na nzambe depuis mwana moke konde na église et na yango komesana mesana na église nakanisaki mpe komesana wana ekozalaki mokolo yesu akoya mpe tomatikaka boye mpo naza mwana pasteur mais kokola ye koyebisa biso ke kozala mwana pasteur ekoki kaka te fo moto abongola motema ye moko nde nazwaki mokano ya kobongola motema kozala baptisé na ye kokoma chrétien nde à partir ya wana nzambe akomisaki nga mpe moyembe na kati église koyemba na église na âge moko ya puberté ba 18-19 ans nayaki na nga mpe kopengwa nabimaki église nakotaki na baorchestre tobengaka baorchestre ya mokili nde kuna esika na bandaki koévoluer de 1990 à 1992 et nzambe asungaki ngai 2 ans wana nakende koyekola ndenge nini basalaka miziki bongo après na fin 1992 nakota 93 nasalaki accident moko nazikaka moto wana nde epesaki nga baréflexion ebele koloba soki nakufaki vraiment inge kozala mabe makasi parce que naza kosalela nzambe te et de là nazwi décision na bino nazongeli église banda nazonga na 2000 na 1993 nde naye kosala l'orchestre sikoyo Mélodie du ciel oyo eza donc banda 93 tilelo j'ai 27 ans ya carrière ya miziki ekala mingi te na kosangana na bino nyonso tango 30 ans na ngai kokoka mpona kofete 30 ans de carrière. Merci bandeko balandi Batal magazine motuna na bino mpe biyano na bango ya solo boyoki ndenge frère José Ndita apesi biso ndenge abandelaka miziki na frère José Ndita tolingi toyeba miziki ya mokili na miziki ya nzambe différence nini ezalaka? Différence na biso eza na thème donc sur la thématique, ça veut dire makambo tolobaka soto beti rumba ezalaka ndenge moko na bango soto beti zouk ezalaka ndenge moko na bango to utilisaka ba même studio to utilisaka ba même synthé ba même guitare mais malobande parce que la musique ya nzambe ezalaka ka guitare te oko beta ngona nini ata na molangi ya pamba mais malobozo loba ekende ko édifier nde bana nzambe pour ça na biso ezalaka plus édification et loko to kaboy na bango nde yango wana biso tozoloba bato bongo na motema yesu azoya tika masumu bango bazolobela bato mbongo eza bien nalingaka mwasi nanga mingi mwasi nanga makolo milai koyembela basi koyembela baninga koyembela mbongo koyembela nature oyo nzambe apekisa biso kuna so toyembi bongo mpona biso bana nzambe eza idolâtrie biso toyembela kaka Yesu Kristo oyo abongi mais bango bayembelaka nature mwasi akobando décortiquer mwasi na ye banda na suki tina makolo aza libre asala ngopo ayembelaka na ye nature voilà eloko ekaboli biso ya solo. Merci bandeko balandi Matali magazine motuna na bino episika ingénieur Lutete Ndombasa zali topesi mbote frère José Nzita ya solo olobeli biso makambo ya motuya toyebite lolenge nini yo spiraka banzembo na yo banzembo na mingi soki na landeli yango omono ndire zaka makambo ya pisom na ebite zalaka bongo bendenge ni non non atanga la Bible mobimba absolu na biso ezali Biblia ya bandeko moto atanga la Bible akoyemba bien parce que kuna nde eska documentation ezali moto ayebi Bible akosalela nzambe bien po ete akoyeba Yesu na mobimba na ye donc je crois ngai absolu na ngai ezalaka Biblia natanga ka Bible ape kotanga Biblia natali bafe nde na bandi koyembela siko nzambe voilà. Mais solo soki nazongi mwa moke frère José Ndita o expliquer biso ndenge ni différence ya musique ya mokili na ndenge boyembelaka musique ya nzambe mais soki na landi de fait que c'est remene ya ayemba pe nzembo moko boye ya nzambe to kan nzembo wana pete ya kibato mais ndenge ya yembela ki yango ezalaki bien zaki mabe. La Bible dit que tout ce qui respire glorifie le Seigneur. Moto nyonso ata bandeke bayembela nzambe bambwa ozomona opoyoka balangage na bango tena basoso bakumisaka nzambe po baza bikela mo nzambe asali mais ko ozala mwana nzambe ezali kondima Yesu kolo pe mobiksi na yo adoration nde sikoyo ezalaka biloko ya bana na nzambe ça veut dire pona ko adorer nzambe bien faut ozala mwana nzambe mais louer nzambe banzete pe louaka la louange est pour tout le monde. Motonio soit moyibi bokolanda ye bokangi bozui talo bien nzambe merci bakangi ngai te alouer nzambe parce que ba abiki na liwa mais kokoma mwana nzambe ezali koyamba Yesu Kristo soko yambi Yesu nde oza capable ya koyembela nzambe sikoyo
ngana sepelaka na nzembo wana ayemba très bien, ayemba bien nalingi ojuge te mais nakoloba ke ayemba nzembo na ye malamu preuve ane ke nga moko mpe nasala yango na baexemple na nga ta mosu batunaka nalobaka ke c'est la chanson vraiment ayemba mpo na nzambe. Voilà. Voilà, merci Bandeko. Boyoki ndenge frère José alobi lelo frère José réaction nini ozel na onda bartiste oya mokili. Nalingaka bango lokola bartiste bandeko nanga baza pena ba frère na biso. Nakobotama na frère tona fali famille moko. To kabwana yete ponga na sala la musique ya nzambe to ya sala ya populaire non. D'abord tozana na ba frère. Toza bana Congo to bana nzambe. À deuxièmement toza ba artiste na bango. To sala ka art. Na oto biso ki art na biso kaboni juste na forme thématique. Mais to ça bandeko. Nalingaka bango mingi to sola bien. Lelo musique congolaise oyo ezali ko sepelisa bato na bino bato ya nzambe na bato ya mokili mais na se nango okomona entre frère moko abanisi kosala makambo te lolenge oyo mwana na nzambe akoki kosala okomona kaka chanteur moko ya kitoko ayemba asepelisa bato mais na se nango abandi kosala mabe etake yo frère José okoki kopesa bango tolini mabe to malamu ezalaka moment motu faiblesse ezalaka na motu ngana koyebisa bandeko baotala ngai nzambe aponaki biso banzambe te me basali batu sima akamati atie biso ngoya na kati na biso tokomi batu na nzambe tobandili boso kozala batu siko tokomi batu na nzambe abeli nzambe atondisa nde molimo kati na biso po tosalela ye me baya ba moment moko faiblesse eyaka omona moto a perdre ba pédale apengwi ça veut dire azui faiblesse et na kozwa faiblesse moto akosa lisumu ozomona yango na koyebisa bandeko baotala ngai mutu nyonso na kati na mokili oyo azala ba moment oyo ya ba faiblesse na ye to sepela na ba faiblesse baninga te c'est mieux to kumisaka nzambe pe to bondela rapona bango parce que lelo yo zo seka moninga mais yo zandeke lobi pe libanga to yibite kozwa nani tango ndeko msusu azo saela nzambe omoni azui faiblesse akoi yo bando betela ko masolo okomisi yango oxygène na yo ya kosala maseki to ya kosepela non. La Bible dit celui qui se croit être debout qu'il fasse attention de tomber. Biso nyonso tozana nzoto. Ye msu bakangie kuna po makambone monani. Ya yo mona na kana note, po mukula yo mona no lobani. Donc c'est kamboza ko soutenir moninga na ba moment faiblesse nzamba lobi soutenons-nous. Et loko leki malamu ndangwana. Merci Giscard Tabala na États-Unis d'Amérique to pesi mbote oyoki ndenge frère José ayebisi biso. Ya solo tolobi bata droit balobaka. Information ezali confirmation te ya solo toyokaki balobi te frère José akufi nga ekutu mutu moko samedi abengi nga zolo banga ona yoki frère José akufi menga na nga samedi to ko solola na ye azali bien apesi nga rendez-vous to kutana na ye mais na yebite soki yoyokaki rime wana lokola yo pe na yokaki yango mais salingelo te ezwinga te naza pe na problème na bato batiango na internet te etalinga itenga na problème na nzambe oya la musinga na tongo nde toza boye bato bakolo bana bango menzambe soka lobi le roté salama te donc merci na bawo nyonso balingaka nga babengi nga partout merci na bawo basambelaki pona nga pe mingi balelaki pe na monaki vraiment ke bolingaka nga mingi nzamba pambola bino bo continuer ko bondela pona ngai parce que mokili eza makambo ebele tola mokaka to okuta makambo na mokili vraiment soki nzamba songi prière na bino pona ngai kozala bénéfique. Voilà, Djogo Sokoto, Tobosanité, Namatete, Tobosanité, Prudence, Mazo Namatete, ya solo. En tout cas, tu n'as pas frère José Ndita. Frère José Ndita, n'enge confinement oyo eye. En tout cas, pour na yo le belionine. Pour yo, vous allez pe mosali na nzambe. Confinement is nzambe, nzambe mutavanti si biso a stop na mukili na ye. Mutakotia play nani pour soki a stop vidéo ya ye. Yende mkolo appareil. Yende kolonza na mukili. Tout comme Nzambe, c'est tout. Dans la comprendre même le président mingi amindele ba comprendre faut bon de la kosenga mawana Nzambe. Ba pasteur ba bisaki biso non faut ka Nzambe nda déclencher. Yende mutasimbi mokilo. Mais ngala sependa na confinement pour epesi ba révélation. Confinement esangisi ba famille. Confinement ezongisi batata musu bazako bimatongo kozonga 23h00 ba kome va na ndaku. Confinement ezongisi mabala kitoko ba mabala musu zako simba sute pona papa zako mona na ndaku te. Mais lelo nzamba sali grâce papa maman zo mona papa banda tongo ebisuti pourquoi et vendisi ba mabala belé confinement. Donc je crois que pour ngai nzamba lingaki pe côté ya biso la bandenge mobo. Voilà, boyoki ndé frère José, à l'obit kalaté tozo cité na biso frère José, au beti ba concert et belé na poto, au beti ba concert et belé na Afrique. En tout cas, paroa yo betaki tambo zaki na ba frère Michel, mais on dirait na mona kalisusu ba content, on dirait za kalisusu te bien ndenge. Mikolo yo ezalaki moi passé pour na ba
ba contrat parce que piraterie nde bomaki biso makasi kala ba contrat scénique za osala malamu osali yango ozwi vidéo oteki osali concert ozwi vidéo oteki mais le comment impossible ya koteka ngo quand on a un concert bat babimisa ba portable bazo filmer avant yo teka vidéo déjà vidéo côté na internet ba filmer ki yango déjà bat bazo lakisa et bomi makambo ba producteur ebele nde komaki ba concert suko po sala ngo fo yo moko obimisi mbongo na yo ke osali ba tout plaisir obeti mais quand les alaki ba producteur nde baza kotia mbongo yango ezako beta mamingi voilà frère José Nzita tout ce qui est na biso ya suka frère José Nzita sikoyo préparation nini ozani nango pour album oyo. Album c'est Salamaki ezali bato bazo sepela nango partout bana poto bayebi la comparaison n'est pas raison je suis pas maudit je suis béni banzembo wana ezo cartonner makasi mais ya malamu ezaki passe pour na biso po ekoya ki kala moment confinement tant to tindi ba CD na Chine poto teka ndeska confinement ya ki donc nazo banobo ba CD eza confiné na Chine tozo za ba déconfiné ba avion commercial et banda pour ba CD et ya Kinshasa tokoleka kaka na même chaîne na ko yebisa bino mokoni to kosala concert ya munene après ba confinement concert je suis béni ezala concert ya kabakata ya Vimbo concert ya kilo oyo bato ba kufite na corona ba koya ko ba nzambe merci parce que bateli Congo na biso et en réalité nzambe a protéger biso penza le to yeki nzembo moko yembi Fati Beton et ni de pesi ou bien ozano mutuka ko bien peut-être vous artiste ndengo yembeli mboka na bien ndenge non pas muta mona nzembo ngoza ya IDPS toni de fois yo kanzembo nga za nine IDPS na na dina PPRD ni na nina za mwana nzambe onga na yembe za maloba mutapesi ngate nzambe mutapesi nga maloba ya révélation ndi na yembi pona kolakisa bana nzambe comment notre Congo ezalaki confiné na satana comment nzambe a déconfiné ango na nzela ya président Félix Antoine Chilombo donc ezala ngoma bete kolobela Fati Beton parce que tout le monde na makambo ndengo na te na mboka na biso bande ezala ka un président ya sangisa biso na stade to bondela vraiment aza ayebi nzambe et le col aza notre frère surtout qu'il est chrétien vraiment tout ça l'angelenge makasi avoir un président chrétien qui reconnaît ba valeur ya nzambe ngape nza na zane sengo nyonso bokolo babalo bana bango mais nga nazolo ba ke on a lobby wana za makambo ti pana ngaite c'est une révélation que le Seigneur m'a donné et Fati Beton eza important to lo bango pona tango akala pe balobaka David abomi 10 000 Saoul abomi 1000 ba yembela ki pa ba mama oyo Fati asali na ntomona ngona mboka te vraiment za Beton donc loka za Beton na lobi na ngaka. Voilà, suka tokomi na biso na suka Clovis Kingelezi Akasia betare musique pe ya kitoko to bosani tepe ko pesa bato banso bazali kolanda biso na Mikel Miapoto frère José tokomi na biso na suka ko kolobana nini bande koni o bazali kolanda na mboka bapa ba bondela pona biso mingi musala eza makasi musala oyo eza na ba tentation ebele eza na bato bazolinga biso comme bazoboya biso bande ko bolinga biso bo bondela pe bazolinga biso te na bomboli bino kaka na ibelo na koloba te nzambe mutasala ka shwa na mitema ya bato soki na sepelisa kayote na ibita na sala nini soki na sala mabe limbisa ngai yango kana ko loba bandeko na pamboli ndeko na ngai Clarisse Muzozo na Londres na pamboli papa Soba Panzu na Londres l'ingénieur Moudi Meya qui est le formateur na pamboli pasteur na ngai Didier Nkulu na mama Malachi na pamboli papa bienvenue en Sibanda en Sel na mama Ani. Derrière des grands hommes, il y a toujours eu des grandes femmes. Napambo, le pasteur Amos Mbayo Kitenge, le ministre des Sports et Loisirs de mon pays, mon pasteur. Vraiment, soyez bénis. Napamboli, couple Claude Mbumba, Claudine Mbumba, ambassadeur de la paix. Napamboli, moi, Sinangai, Maman Rachel, Nzita Muzozona, Bananangai, Gradi, Sublime, Vanessa. Napamboli, Bamapasa, Bananangai, Bamakies. Sepel na bango makasi et na pamboli bota na nganzi tapé bana mélodie mobimba nzamba pambola bino pourquoi pas mokonzi mboka na ngai Fati Beton pourquoi pas gouvernement na ngai mboka na ngai pourquoi pas ba juge oyo baza envoûté na Saint-Esprit mikolo Saint-Esprit outside la bango lokwelo ko mususu ba juge envoûté par le Saint-Esprit ba juge na komo la bino mabe ba juge nzamba pambola bino ba juge mboka na ngai et comme ça la Bible dit c'est la justice qui élève une nation nzamba pambola bino. Merci Boyoki ndenge frère José alobi en tout cas to komina biso na suka to pesi mama Gilles Vansil Antelo mama na gradi to lingi na paraclet kiangani to sente ko pesa papa Nzao le grand pour molonga ni ya mama Rite to pesi pe ingénieur Lutete Ndomba se to pesi bay bonso balinga ka dete Landry Kingelezi mona mama Niese to lingi to pesi Brunel Kingelezi mbote soki nzambe abateli biso to mona nimbala ya sima bye bye.